Yo bino bolinga ba reproche te poani. Sko bolibo boma deme poani. O ezo opinion na ye amoni malamu te. Alobi vérité. O bino pe bamsu pe bozo conduit pe fali pe na berer bino. O soka sali mabe bino mona ngoka malamu. Soka sali mabe mona ngoka malamu. Deme ezo opinion na ye clip ya vie soki comment on dit? Soki migrant, soki des rêves, soki migrant des rêves, et simbiti. Deme rapes opinion ne. Soki bozo finga deme poani. Bonjima ba fai na bino, soki simbiti. Bonjimi fali aza mutu nyo azaka na droit ya erreur. Asali clip ya mbangu na tembe po a conquérir clip ya faire gola. Omone loko asala na tembe, e simbaka te. Eloko akosala na tembe esimbaka te poka moninga asali nga pe na sala esimbaka te. Asali yango na tembe pona acha fara atie la clip ya faire gola libaya me nzambe loko alalaka te loko asatan ayiba mbetu na ye nzambe akonfond siko demer etant que warion aye kopesa opinion na ye clip esimbi te. Siko bolingi bobaka demer ni kulusu pourquoi oh bonji makaberere ezate ka enyo bino mopeka bato anga fali bato bopesa fali mutu makasi soka zo sala berere bozo loba ne vérité te yango ezo sala pe moyen a corriger berere ezate moyen a corriger berere ezate soki mutu asali mabe faut kotalisa ye mabe mpomba la sima sani abongisa. Bino soka sale mabe ezali olie boloba mabe pona ndeko azwa pe mayele abongisa bino bosanjolaka ye kaka yango moye pa bongisa ya te bongo pe bien te mabe ni demer alobi ka vérité clip fali asali na yusundu esimbi te tokotala na bavi yango fali soka tie loko ebetaka na 1 heure du temps 1 million de vies mais clip yango wana ya bimisi wana pas même 6 jours déjà yango, pas même 900 000 vies. C'est que clip est bien te. Puis clip yango zana on ka 2 minutes ya pamba. Ndeni ezoko ka 1 million de vies te. C'est que clip cela ni bien te sko demain rapé opinion bo finga demain poane. Bon jime rere mde kwa sali e fanjwa sali rere. Bon jima oh boni boy. Embi koloba na fali pona ba clip. Kolande bana problème na monte mais koloba na fali pona ba clip ba épuisé fala satisfaire ba monte fali obi fali kondenga za boy so bo che donc so bo landeli fali te aosa ne ka we na ebité ça mène à fali. D'abord moi ma question c'était pourquoi sortir ce clip là maintenant? Il fallait dire qu'on a un sans clip. Soit tu es ça là qui clip, il faut qu'il clip et pousser qui consommer les sous-migrants des rêves dans la plateforme de téléchargement à cause de la qualité à l'image qui est apportée. Déjà, pourquoi le choix de la collaboration au lieu de la première version? Fallait bien zala batuba lala ya oser la clip à migrants de rêve tant bimara. Version liboso. Excusez. Batuba lela je te dis fali faut msaka clip à nzemboyo. Fali faut bête la misoka nzemboyo. C'est des bons motivés ba courageux. Na émission ba courageux bazala motivé ba noko ba ya ataka ba proposer ba idée clip à migrants de rêve na réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Facebook bazo publier ba proposer idée à clip. Alors yemba na yusundu nemso na Paris la défense tozaki émotionné. Tozana na chair de poule ko ka pépé ko yemba migrants de rêve. Mais clip est bimi. C'est dit on n'a pas pu retrouver l'émotion transmise dans l'audio, dans le clip. On les clipé Baxelso Mawa, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la qualité de Fali. Pour ses propres clips, il peut vous décourager. Parce que Azarane monde n'est pas bouillant vivant dans ma clip. Tout ça là, analyse, loba, lelo, je me reprends. Je préfère aller au téléphone que les clips des migrants des rêves. Parce que dans un problème, la clip aller au téléphone. Mais en tout cas, je préfère aller au téléphone que les clips des migrants des rêves. Ah, Fali, on monte à ma casse. C'est-à-dire, ma fan va tomber pour la SL. Ma fan, na rotin, ma clip, ma fan va tomber pour la. Attends,
nzembo afali oyo mwasi atekaka mapa na motu oyo komo nango nini Cri d'alarme. te cri d'alarme te ezala neti Nini, c'est là, pardon. qualité eza na qualité humanisme bato baloba mpe mpona humanisme quand même on a fait avec sedi fali ka nde toza boso topemi kaka moke fo asala eloko kaka alobisi biso topemi moke asala eloko alobisi biso fali toi-même quand tu vois ton clip là ça te plaît d'abord j'aime le fait qu'on voit la fille en plein air j'aime le fait qu'on voit la fille dans un désert. J'apprécie le fait que Wamoni na maï. J'apprécie que je vois le feu de camp na Boutou, Babani tout autour, il y a moto. Fali, pourquoi toi tu es dans la maison? Pourquoi Papa Yous est dans la maison? Pépé Yous, Coco Yous, pourquoi il est dans la maison? Pourquoi vous êtes d'abord dans la maison? Vidéo moi dans les réseaux sociaux où Fali a télé so pépé mais ni mon na poto, mais grande rêve. Parce que quand ça vous devez faire partie d'un clip. Pour ni Fali c'est clip pendant libanda. Dubaï na désert alati nzambala wana ya bato wana to alati Zéano deme. Normalement njema ya mika de rêve ni yango soki migrant de rêve yango. Et ya banjembo ba clandestin non? Ya banjembo ya ba clandestin. Normalement deme na raison. Botika noko bamba deme mabanga. Botika omoni bino bato boya poto njili. Canada mbala moro. Njili France mbala moro. Njili États-Unis mbala moro. Boebi pasi ya poto anjela makolo te. Yango bofinga deme. Boebi pasi ya poto ya njela makolo te bandeko. Boebi risque ya poto anjela makolo te. Yango bofinga deme ko. Yango bofinga deme. Puso soko oya poto ya njela makolo. Désert. Oye olongo pena Kinshasa okaiti Braza oye Benin oke Mali polongwa Benin oke Mali oleka na Burkina Faso Benin Mali oye Sénégal oye Mauritanie oye Maroc oke sous Tunisie Algérie Chisoko esimbi kate o signé ko kacha nini yo Espagne Nangela mai oye ba pasi ya poto mais soko longaka njili mbala moko Europe Amérique oye ba pasi ya poto te normalement demain a raison parce que nje monande ba oyembela ngo ya migrant de rêve wana c'est-à-dire ya mutu moko abimaki pa na bango c'est-à-dire peut-être a tambolaki ba désert a risqué ba makama mabe na njela chi a rêve na ye ezalaki peut-être akota poto akomi pe normalement demain a raison faki ezala bilomo ya bapasi ya badésert ya bamawa et puis ndeti mutu aza principal na nini yango na njembo yango eza mwana mwasi faki botia babiloko mwa badésert mwana mwasi mso akutani na bambiskade na njela po koyala banjela surtout ndeti basi baka bavioli baka moko ya bagression baka moko demera na raison eza njembo mo ya mawa fali ko otsaka kikangi yu osalika kikangi yu olati nzambala nde demera lobi oke na Dubai olati nzambala mo boye osimbi njete ozotambola na désert na Dubai okeka kikangi yu po migrant de rêve esimba demera na raison botika ofinga deme ana raison clip yango efute bobandela clip yango efute eza njembo ya mawa eza njembo ya mutu abimi ake oluka vie enfant prodige migrant de rêve ya njembo ya mawa et puis mutu yango nani abimi principal yoke luka vie mwana mwasi c'est-à-dire okutana na banzala okutana eloko olie eza te okutana osala okosenga bato bambongo na nzela osenga biloko olia na nzela okosenga mai komela na nzela eza bajare wana bino siko bolinka soki efanjo azosala erreur babetela ye ka maboko bongo mpe bien te soki erreur eza soki asali malamu bobeti maboko soki asali erreur bolobi pe keto erreur esalami boye mutu pa kozwa pe mayela kosala nini akobongisa ye moko na kati ya clip acteur asimi nzete azotambola lokwa bayaya bakee akomi kikangi yu niveau alingaki accroche esu bayaya pembeni osalika kikangi yu soki ata alinga asala yango te
Pour aller à l'ouké, il y a un monté bas na clip. Na tout mon papa non comment on peut pas bloquer le cacaï. Bon tambola po omoni bazamba na balaxe fi wana et rappeler nga ba vidéo et mazo mona bande ko bokata ba mai. Oui. Kata ba passe ya bazamba na po non comment ça a été comme moi si mon. Oui. J'aime le fait que basali fondu entre le fait que la demain zelana na explique même sou yo olongwa kinjili oye croatie ceux qui Charles de Gaulle ceux qui Charles de Roi omoni surtout frontière ya Maroc et Mauritanie Maroc na ndenga makolo désert moko ezala na katikati wana Mauritanie Maroc désert ya Saharaï soki Saharaï soki olongwe Mauritanie olongwe Nouadhibou Nouakchott bien Nouadhibou oya Maroc tango okoma na frontière ya Maroc demer soki Maroc eboyi kokotisa yo mukanda oya ozaki nango Maroc eboyi kokotisa yo demer okozonga lisusu Mauritanie siko tangu ozonga Mauritanie ozonga makolo na désert wana c'est-à-dire bisi oyo elongwe na o Nouadhibou bien Nouakchott soki Nouakchott eye na o Maroc ekitisi bino bokoti immigration bisi eleki nango bisi eleka ekozela bino na kati ya Maroc place ba bisi etelemaka bino boki signé immigration soki immigration abeteli bino entrée bokoti siko na porte ya Maroc boki siko ti place bisi no ezalaki okoti boye siko na ville na capitale ya Maroc selon destination non mais soki bisi ekitisi bino bisi ekoti na porte ya Maroc bino boke na porte ya immigration po bebete bino entrée soki policier wana azalaki na service amoni mukanda na eza mabe okozonga lisusu donc faut quitter territoire ya Maroc tango okite territoire ya Maroc po kene na Mauritanie okoleka désert wana ya Saharaï wana désert yebisanga siko eya nzembo ya mawa bobamba na odeme mabanga te ana raison eza nzembo ya mawa yebisanga siko mutu baboyi kokotya o Maroc outi Mauritanie oya Maroc baboyi kokotya siko fo zonga lisusu Mauritanie oleka na désert ya Saharaï wana ti okende na Nouakchott soki Nouadhibou oluka mai oluka eloko olia oluka ozala mutu moko oza ndenge po demer ana bandeko bino moka bafana fali bato bootya efanjo na erreur oui bino mo bozotia efanjo na erreur moye abongisa ba erreur na eza te poso mutu aye apesa opinion bosiliki bobengani na barepi ale bokangi bango singa na kingo ya bavisa moye bapesa conseil eza te bongo pe bien te bongo pe bien te ya uti na ndako akota nzela wana ya mai ya sa moye tout ça nzela passe etc. Pour ni clip ane soyika na butu en autour du feu il n'y a pas de suite partir en rouge au tout le monde a fallu na kati ya ndako eza parti ni pourquoi en fait ils ont existé pourquoi yusundu rosali na kati ya ndako yusundu pena rosa clip banda te pepe pe ndenga zana c'est-à-dire l'état d'esprit du clip ne demandait pas ça le fond du clip ne nous demandait pas ça. Donc thème ya nzembo wana na clip ebalani te pona koloba nzembo yango eya nzembo mo ya mawa mutu abimi enfin produit comme je viens de dire mutu abimi ake oluka vie donc faut akuta na bamakambo ebele na nzela donc thème ya nzembo na clip ebalani te yango esali ke clip yango efute na qualité ebendi liso ezongisi nzembo na actualité na minto tovanda boye tobate nzembo pena ebomi na baalbum ya bato ebela fale alata bilamba na pwani esimbi ete na clip wana fale alata ya kitoko ayeti bilamba na pwani natiki pepe yusa bato wana batelemi pembeni na fali babane bakoriste bati banoir blanc pwani bolukela mo batoge te peut-être que ça exigence ya réalisateur. Réalisateur nini akesa lelo abongo. La qualité c'est la qualité. La qualité c'est la qualité. Mais il y a un script non pour le clip. Il y a un script. Pourquoi batona balati bongo?
bakoka kolata batonge ya pembe pembe te to batali batonge ya noir noir te babina lokwa na choral mpena entendez-le bapesi biso eloko wana après bazwi so dirigeant babisa so j'avance pas babiso lumière moko ebimi wana tout ça c'est-à-dire na maboko wana ntango opanzana boye baolasa so soko mwasi wana na sa moyo obima neti likolo boye tout ça bakuna baosala kia papa Je parlais le bien avant. Sur le seul maison. nayebi nde eza boye so fale luka eka bawarrior bange bapropose baide ya baclip ya meilleur que wana ye mo fali mpena alati mpena lowa akayuman moko boye fali mpena na lipapa fali mpena na tenia oluka vie akoki kosala clip moko baomona ye na yusundo moke me baomona bato kaka baosala réalité okati ya banzela mai wana bakoki ocrée scénario c'est-à-dire biso na fali toa na même problème biso na fali tolalaka tolamukaka tozalaka na même combat fali te clip fali te clip fali te clip fali so bonka etika so tobandaka kosamba bweseke fali tika kasi ye motango aomonaka sano soki moins de 200 000 vues en un jour donc acomprendre mpena ke po ezalaka so clip ezwi ezomata na baoyo bana courage opartage yango te déjà où tu vas couloir comme où tu sais déjà polémique bon va le bien na maman visa qui kangi et ça lit 3 jours 1 million de vues mais migrant de rêve apparemment on s'en fout des boulons 3 jours on s'en fout migrant de rêve wana et gangisa bato na la défense arena po ani bakoti parti wana te ofale oyeba na yusundu na podium bakoti na clip po baza qualité image ya bien ya prestation wana elingi esala esuki toko surtout que pepa lataki mpena mwa veste na noir wana nayebi si au moins efali on a un problème les clips voilà pardon mais déjà nalanda artiste afali atulata kasi atulata na bawarrior ne tosala clip ndeni c'est-à-dire aconsulte ou bien baréalisateur obi basala yango na nko bayakaka osali baproposition bascript ya bien te to réalisateur azwaki temps ya koyoka nzembo foli ongunzama na kati ya kibo wana ya rouge po tosala nango nini eloko wana esika papa yusunduka atelemi eza nini na eloko wana jaune wana ya kare bamatina bato wana batia bilamba pembe noir wana mpena bazali na tonge te esika bato baosala cœur réalisateur kaka motema mabe fali akolingani baclip te on le conçoit mais yo réalisateur quand même bawarrior courage boyebi papula bino ndenge azalaka bokonsomera ya clip parce que tokoloba lelo tolobi lobi clip mosusu alingi asala kaka tozonga na même débat alors moi je pense que lokwa bosi bomisala na motu na bino boyebi fali ndenge azalaka donc voilà et voilà oyo ezaka opinion ya Demer donc na njembo na thème ya njembo na clipi ebalani te selon Demer bon nga mpe lokwa naleka mpe rali natali ka Demer akozala na raison mpenza mais eza malamu te soki nini erreur moto apesi opinion bino bolinga conseil te ali bokomi kofinga bongo mpe eza malamu te soki erreur ezali ndeko apesi erreur apesi conseil boasime kaka bonjimi kaka ndeko Fanjo abebisi falaki aloba boye na place ya boye sikoyo bandeko groupe ya fali elobi na Demer azonga lisusu na émission akende kodementir maloba na ye soki asali yango te akobanda koya lisusu barépétition ya fali te bameka komona ye lisusu na makambo ya fali te moto atindi message oyo Masudi yango balobi azali ndeko ya fali efanjo efa pekato bokila lokondo
tia na pouvoir mpo babazo explike faci nzela nini mpo asala nzali ya kosala te moni bwana bakisi na bino na bato batinda bino na nsima bozela likolomba moko ya yaka nini ye soko moni alarge seke autorisation la rep obe esika prise aza nga masuli na kobeta yo opontenga plainte na otala moto akotelo ntango mosi ikusa azanga forme wana bamfutimo beneno mpe kozala bino très gentil bomona bato bazoba obe mpona bavi na bino ya bayoutube ifo bo bandosakana na bato namonoka na manifestation na biso soko osongi na tele wana te mpe solobaki okokorge bapeti solobi bapesi de meilleures conditions azonga à télévision sur la chaîne ya YouTube nasonga ba téléphone nasonga ba téléphone ya bapesa bakado ba téléphone na kaka téléphone na ultra 23 ultra 21 na masudi eza fali mtaxi boniko grâce à situé boniko pe boni bosaka nzanga na ebinda kwa yande etambola te nati ndo yanga moko masudi kala makambo nati atongo ofinga nga masudi batinda ya mama na ngati naza nango yanga moko mpe nazwaki yanga nayebi mpe bayebisi ye boye oyo beza na boutique ayebisi deme ya boye azo mpo abalimbisa ye ayaka répétition il faut azonga kaka esika azalaki mission ndakorizaki yayake asali clip mabe azonga rectifier maloba na ye soki arectifier maloba na ye te bamona tai na mokusi oyo te lokola nga na makambo na bango nyonso abosa na bango boyoka yomoto obimisa mbongo ke ube yomoto obimisa mbongo mpona barealisateur na basala ke bomela badiembo beni ube bona bakisi na bino place osuku osalire bato bomona te il faut tomaka fali risque po biso bapetile tolobaki il faut babenga bamasola nati lokola soki nde mpe bazalaki tro sire nati lokola soki nde ayebisi abi mpo okenda bino siko boye pike mpo bomokomprendre biso ta esprit koleka na wenge ozala orchestre na biso ebi mpo yo moko ta rep l'orchestre obiki ezala facile te toomokende siko bongo na prome to manifestation tu ekosalema ezala na rep ezala esika prese aza nga nde bakotolanga passeport mpona o bango basala wana balongoli demer aza lisusu te lisusu te balongoli ye donc officiellement demer aza révoqué na aza révoqué na un victime aza révoqué officiellement okolongola demer bongo te mpo ani na ebela bafrançais nyonso demer ayaka kofinga fere mpo na fali non botika ko botika ye fanjo okolongola demer bongo te pardon na ebela bafrançais o demer ayaka kofinga fere na kofi Fabregas mpo na fali alepo kaka pesi kaka opinion na ye clip esimbi te boki kolongola ye bokolongola demer bongo te en tout cas bokolongola demer bongo te pardon botika ye soki akosenga pardon soki akoya kodementir adementir kaka mpo ana singa na kingo visa 3 ans soki 4 ans asexcuse kaka amanke président respect me kolongola ye nde bolongola ye te mpo bino bolanda ye nde mpona bafrançais siko so bolongoli ye bozwa esu moto bafrançais wapi oyo akoya kodefendre bino na français boza na complexe d'infériorité epuis bino bato yango mpe oyo bajournaliste yango mpe ya fali
boza pe mabe banda bokenda barena bozofutaka fali kaka bamonnaie de singe kitoko te mwana mobali ya bato apesi bino bavisa asombe bino babillet afute bino bahotel bozofutaka ye kaka bamonnaie de singe boswana bino na bino mabe bobimisa baaudio bino na bino mabe bowela na bino mabe siko finalement bolini boaba mabe bino boa bien te fali ye fanjo luka bakeina na Niki Menga osinga bolimbisi ozongana na relation na bana na yo moni mwasi asopeli yo makila mwasi asopi makila na ye ka ndenge tokenda na mbeto hôpital kobota makila oyo ebimaka wana ntango mwasi abotaka fali kolingaka te na vie olelisaka mwasi soki problème ezali bokabona no na l'amiable dans les bons termes ke mwasi oyo asopeli oyo makila alelaka mpo na yo ezalaka bien te babilo mosusu oyo toomonaka ezokomela fali mpo fali azala ne lokwa mwasi place aza na mama na stress akoboma mutu ndenge azala aomonaka ndeti fera yo obotela ye plasi fera yo obotola ye plasi aomonaka bongo mpo nyonso azosala esimba te asala émission esimbi te apesa programme double stade esimbi te abimisa programme arena ezosimba kaka te liboso azalaka soki atie kaka boyoka internet eke ezongi me tu oyo ezosimba te nani oyeba so eza ma ya miso ya Niki nani akoyeba so eza ma ya miso ya Keina to ya Kelia nani akoyeba so eza ma ya miso ya oyo mobali wana so mpe azala mwana ya solo so mpe ya lokuta nayebi te nani oyeba papa bongisa na source bongisa source bongisa source clip mpe kozala nango mpe mabe me omona bato balingi na bango yango kaka po ntango olingi soso linga na bosoto ne olingi ngulu linga na bosoto ne clip so eza nango mabe bato bakoza na bango mpe aveugle bazolandela na bango kaka clip yango baotala na bango kaka baza koapresie mabe bazipi me yo clip ya mabe bato baoloba boye seke zonga no na source omeka no korepare nanu peut-être eza na makambo ezosimba te peut-être bokobengana demer bongo te ata bino mo ebela bafrançais demer afingi Kofi Fali Kofi Fere bamusicien mosusu wana mpona fali na ebela français boke kolongola ye kabwe bokolongola demer bongo te ata bino mo demer fo bozongisi o po towana mposa bafrançais wana en tout cas bisous bye bandeko efanjo courage kolisa esusu baentraînement mpo esala bien quoi l'entraînement esala bien fanjo mawa ero stress omwaka voice mo ebimi ya noko na bango wana abimisa voice na makambo papa agims akobimisa esu voice bosala bon mpo anini boyebi ke yazala akokaka boye te alomwaka alobi no tomoni na Gez Mawete na cité de fleuve bakelongole stress mpo ye akokaka boye te akokaka ne bamakambo te fanjo mawa bisous bye efanjo yo solola na Macron yebisa Macron atika kotumbola Poutine pardon atika kotumbola Poutine yebisa Macron aluka kimia atika kotumbola Poutine toana posa guerre te toana posa 3e guerre mondiale te efanjo message nanga pe na biso yo yebisa Macron toana posa 3e guerre mondiale te atika kotumbola Poutine po Poutine soko luki guerre na Poutine eza guerre nucléaire Poutine soko abwaki kaka nucléaire na ye moko epandi France mobimba alors toana posa bato bakufa te pardon toana bandeko baza na France kuna bandeko bakousin baza kuna tolingi kimia yebisa Macron atika kotumbola Poutine tolingi kimia na mokili toana posa 3e guerre mondiale te tolingi bitumba te bato bakufaka tobo yebisa Macron mbala na ketchup en tout cas demer asali kaka
opinion des mères apeska opinion lobi non papa jibe lobi non jibe piana mutu apesa opinion na ye opinion ya mutu fo ezala mabe ezala malamu eza ko engagé kaka ye siko bokomi na kofinga nini njoto mama ba des mères pourquoi ese mama ba des mères asimba micro tellement bofingi banjota ba mama na kombo ya fanjo ebele tala ndenge nini pasi wana regret wana ya banjoto ba mama bato bofingi bakoni mafinga ya efanjo tala ndenge ezomemaka efanjo kana na reshit bo changer esalelele kolobela misisi eza kaka kofinga te bo changer esalelele efanjo mawa oh là là nazo comprendre te nasala bizosimba te nazongisa bizosimba te mais finalement eza nini efanjo estomac tension oh là là courage efanjo courage